C'est reparti, l'histoire Nabiso Zako continue. Voilà, deuxième saison. Il y a film Nabiso, Bana, il y a examen d'état. Voilà, Toumoni, Nzoka Namokilango, ba phénomène Ezo Salema. Voilà, princesse na mama na ye, Bimbo pe na mama na ye. Ah. Merci toujours avec Didier Parfait, sans défaut, sans tâche, zéro faute ni correction. Film Oyo ça la plaisir na ba nyonso balingaka Glive God's Love International Venture. Et toujours pour la plaisir na yo. C'est reparti. Deuxième est parti. Ban examen d'état. Voilà makamba somo ekomi kosalema. Mwana popi nounours asombami na magasin zoka ba pouvoir na kati za kosala. Outside Wayek. Ah, chérie, bimana nonoki ko toujours déjà retard. Ça la noki non ah. Na tango wana bazobonga mabakende. Tata azo réclamer encore moi si ce ka bandi ko lata na maquillage. Chérie, au moins ngandeni lelo na bimi bien, baluka mama. Ay na lula yo ndenge nini. OK, ça va? Ça va zela. Azupe appelle mbala moko. Oh, nani wana? Mama Yambi. Allô? What? Oh, nini? Eh? What? Nini? Na yebi deja likambo babengeli. Azongi mbangu moninga na ya lali akwa eki mikali. Nzoka mutu kuta sa témoin soko kate. Aza wapi ko moninga na kaki wapi? Ba mememba en hôpital. Aza grave, sérieusement grave. Mama na princesse ayemba moteme beti. Nzoka likambo ebomi mototo yebi. Amonaki mwana mwasi abimeli ye, mwana mwasi yango nzoka princesse. Mwana ya moninga na ye oyo. Lelo na minute kotanga bazonga boye bamemi moninga na hôpital. Ah. Toyebite nini kokomela ye. Nzoka tobosani ke banguya moko ezosala. Nzoka banguya ngo pe ya mabe ezoboma. Na tango moko ah. Oh, Bimbo atali amoni nounours. Eza pona bana. Eza jouer. Donc mutasaka na kana nounours azaka mwana moke. Princesse. Azati eh. Bon, sûrement muta déplacé atiki yango libanda. Bon, ça va likambote. Azui. Akenango wapi? Eh, réaction bandi balamako milenge bimi na kati ya nounours. C'est que banguye zo sala. Nounours basombaki na magasin oyo babomi mama wana libanda. Eh, bande kotoko kanga ndoki keba. Nzoka kaka na minute kotanga pe mwana mwasi alali. Papa lobi. Well, I think that's the one. Namoni iloko ka toko sala pona yesiko yangwana. Hein? To sunga eto meme na ndako. To longola ye ba effet ya liwa ya mama na ye. Eh, mwana mwasi abatu e. Siko nini ko sale boye ko? Problème na zala ngo siko eza boye. Ah, asoko kate. You know what they will do for me now? Oui bien. Ni to sala. Ah bon. Sala bango ke bakoma bande kwa basi mibale. Both of them are in the same school. D'ailleurs bango bale batanga ke école moko, c'est encore plus facile. Ah bon, bazui mwana moninga tiki. Bazui ba adopté ye. Okay. Ah, chérie ozali awa? Nakaso bongami déjà? OK classe hein? Ça va tokei. Bayebi likambo ndenge ezali. Donc mama kufi mwana tikali. Bazui en charge. Na lopango bayambi mopaya. Omoni na makamba boyeko. Keba soki mwana classe, mwana mwasi surtout soka yebi ba adresse nyonso ba professeur. Na ba numéro de téléphone. Pour soka katanya kolande mbangu. Et bongo monsieur vraiment selinga boy po ninko. Et toka na kiboye, otenga ka zemi, programme no yangwana. Otika na ngambu. Oh désolé. Ah, et bon na selinga nanko. Oh. Mbala combien yango de déjà belinga makambo. Eh, pardon ake na ngai. Eh, s'il te plaît, bébé. Oh, ka pona makambo salami. Na lobi pardon libisanga. Eh, yakati. S'il vous plaît. Et bon ba pardon na yo siko linga ngala zozemi. Eh Samuel, pesa nga réponse. Tala. Ba pardon na yo.
yango te muteke kwa peshe nga nazwa zemi te. Olinga yindelanga. Siko naza na école secondaire na bando kumbelo bazemi. D'accord. Opometaki ke non yona ngai ekozala ya libanda semence ya kati te. Semence nyonso siko okomo luka on la kati na nga poani. Olinka na loba batu bayoka. Na lobeli yo pardon te. Na sele on en côté donc bandela soute yoka. Ça va bomba ba pardon na yo. Ça va. Au moins ba coopération souvent ça kana ba fin de l'année. Soki kaka mwana katani na classe ayebelo ka kopesa. Oh, atelemi libanda. Kate. Oui. Yoka ba semblant. Osala nini awo na ndako ba prof. Naki kopesa message, pas prof Samuel. Kate. Tala. Kodiloba nanga te bozan likambo na prof Samuel na ndenga sima. Na sima ndako. Tantino lo babwe poni niko. Dako sa buzoba wana te. Naika ande kopesa ye livre na ye kisi na ngoti. Osa sûr. Kaka yango na kaka oyela kesili. Na koso po anini yango. Pardon telanga yango, telanga vraiment. Nga no tanga classe nanga. Ça va. Namona kende na ngai. Toza na récupération. Nzoka bakopa ngo se yebana nango ate okosi. Yebanda lelo yoka ye Samuel. Olongola misu na bana mike boyete. Ti suka nango ko sopa baze mebelao. En tout cas, suka nango ko samba pe nekolao. Na bureau. Nine komela kiye. Docteur, tu ebite to lobani. To zongi to monie mwana mwasi to azoloba te asevanu to meme l'hôpital. Kande ngwana moto sakite na ndako moto te docteur. Sikoyo lobela biso docteur, est-ce que kobika? Est-ce que tout va bien? Bon. Eza na maboko ya Nzambe. Toza eloko kwa sire binote. Tozo traiter kaka. Docteur, sala kaka nyoso yoyebi. Sala nyoso mwana mwasi abika. Asa mwana mwasi ya ndeko nanga. Toza prête ya ufuta nyoso. Loba kaka. Ndeka na lobi liboswawa. Tozo sala auto yebi. Docteur, yaka. La patiente kuna na salle d'urgence. S'il vous plaît. Bosse langa muke. Boke na réception. Est-ce que yango te babengeli docteur mbangu? Mwana mwasi milinge bimi na nunus jouer ya bana ekomi ko bete abatu bakomi ko kota hôpital. Voilà bango bakomi ko banga. Mama na uti ko kufa. Kaka boyepe yepe hôpital bande ko ngambute ba okanga bino ba illuminati. Infirmière ça ndenge nini? Pardon madame, j'arrive. Mutunye so pressé. Docteur. Sikonde nini mwana mwasi? Malembe papa. Azo répondre na ba traitement. Mais esengeli to sala opération moko chirurgie esthétique faut sala ma penza na elongi na ye. Tala nyonso boloba ngana ko futa na zapre. Alors yaka lobi to signer ba document pe to sala ba procédure nyonso. Problème ezate. Alors tokotala ye. Non, ce n'est pas possible. Azana posa ko pema sikoyo. Ok, d'accord, écoutez. Docteur Ozonga lobi, Alors, boss kizenga s'il vous plaît. Ah bon? Motemai, mwana batu. Ekomi bangambo na mutu na bango. Nani wana zo bimela docteur? Yo kotina biro na ngani? Kanga mnoko. Silence. Molimo na yo, eza ya ngai. Yo ozali prisonnier na ngai. Tala bima biro na ngai. Apete na molimo. Ba esprit ekomi ko frapper docteur. Ba esprit ekomi na kanda. Ezo ya peso eza koboma. Alors que fallait ba soigner mwana mwasi a uti kokota hôpital. Nene ko sala mosala. Docteur. Doc. Watala mwana mwasi aziki elongi. Moto epeli na ngote na ndako. Esprit moko ezolanda ye. Esprit lokola mwana mobali. Azui
chance mbala oyo aboma aye kofrape oh mwana mwasi disparu. Mais bandeko bango nyonso bazalaki na problème a mutu. Est-ce que ba innocent te bazokufa? Kanda ya milimo oyo eluki nini na bana oyo? Ah oh nzambe ba histoire mosusu tolanda. Oyebi nandimete ke nakoya kozala déçu boye na bolingo nyonso napesaka mobali oyo. Est-ce que ya solo lingaka moto wana? Nga na lingaka epenza makasi. Mais asalaki nga pasi na kokai kondima te keza ye. Oyebi ke na tango oyo na ondima te nazoyeba te pasi ya boye na obomba ngo ndenge nini. Ah, na souhaitaki kutu napesa ta chance yango te. Pasi ya boye na okoka te. Na yini epenza na motema mobimba. Nakanisi fale oluka nde sika na motema olimbisa ya. Oyebi soki Nzambe ekuta kolimbisa masumu na yo. Kaka ndenge komami na Romain. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Te, na niveau wana te. Oyo, oyebi no kasalanga, ozo bakana limbisa mutandenge wana. Sikoso sani. Nasonge nanga na chambre nanga. Na lingite ozong sana be emotion na zoboya. S'il te plaît. Ruth, ya kuvanda pardon. Zonga. Nathalie Okanelongi. Namoni ya solo penza. Oza choqué. Mais après tout, vanda kaka, yaka. S'il te plaît. Voilà commis qu'on consoler amoureuse de si. Lobelangai. Qu'est-ce qui s'était passé réellement? Nalingaki nanga mobali yango makasi. Mais azwi bolingo nanga bwaki na mai. Nalingaki na yeba. Moto penza na kopona no tova na nevi nanga mobimba. Mais c'est comme si nakansaki moto yango ezaki ye. Nakansaki ye pa alingaka nga. Nakansaki kanga mwasi avi na ye. Nzoka nde azalaki na bagenda ebele. Mawa nanga te nalingi sute namone na vi nanga na yinie makasi. Oh baye bazoka batikalaka na masolo apamba. Voilà bolingo ndenge sala bato. Rita lobi lisolo zobeta biso tozolanda. Alobi tango wana na epoka ngo nazalaka na genome oyo nalingaka mingi. Genome ngo nzoka grandoulement talaka mutaba hip hop. Tango bandaka bolingo zaka kitoko. Moninga azoswa na ye. Siko yoso lukanga po anini. O zu numéro nango benga ndenge nini. Esi na lobelo na telefone. Nazala poso sela ngelo komoko. Nalingi na prouver lo komo pa mobali. Bon, jeno moko alinginga. Nalingi pensa na ye ba vérité. Siko ngai telinga nani. Nebike akolinga nga bien. Problème ezate. Bolingi siko ngala sa nini. Na comprendre autant? Nalingi yo kende ko bimela mobali nango pengu sai. Na tester. Sala oyo yo yebi pe bimisa bo mwasi libosa mobali. Nalingi na yeba soka lingakanga. E bon siko soko tiki nga nzela nyonso na sala na lala mobali na yo. Ah, nabi ko kokate o linga pete me. Bon, soka linganga makasi akoko manifona te. Alors ça va tikanga kasi. S'il te plaît. Limbisa kasi. Bon, limbisa kasi na peso kanda me. Nabi ko zape occupé. Mais oza mwasi lokolanga. Sunganga pardon. Salanga ka eloko yo. Ezaka tester. Hein, comprendre nga. Na kofuta yo. Montant oyo tokoyokana. Salango ka pona ngai. D'accord? Ça va namoni ozu décision penza. Pesanga ba détail na ye tout. Kobanga te. Soki na komi na terrain na robenga ho.
bana basi baza basala pe makambo yo alobi na mwasi lokola ye kende meka ye na ye baso alingaka anga bandeko mibali ya lelo okomona pe makambo te sikoyo espion pas koti na terrain abandi kobenga azwi numéro allô oui à qui ai-je l'honneur allô kombo nanga Annabelle Annabelle nayebi yo te Annabelle bon nazaka moko bafan na yo nalanda bamiziki na yo nalela o fort yango nasepeka tosolola siko olingi tosola na likambo nini bon namoni lobi kasi siko naza trop occupé penza ok ça va ekufeli te ok à plus tard à demain bandeko mwana mwasi oyo azobangela mobali naza star très célèbre lisolo azobeta yango oyo lelo déception. A week later, une semaine plus tard I met the both of them together. nakutani na bango mibale It was as if the ground Oh. opened up for me to oyebi kutu hide my face and shame mposa what na I saw. mabele fongama na zinda na soni nakokaki te Almost killed myself. kutu that mposa day komiboma because ye soloko betrayed I love. oyebi I never thought namoni moto atrahi nga na bolingo what napesa happened ye to change. oyebi Do you know the worst part of it? eloko mabe na makambo nyonso oyebi After I saw them together, ntango namoni bango ensemble après cela so called me. Victor abengi nga And I thought they were to apologize. nakasi kuta abengi nga mpo asenga pardon na makambo nakuta ye bango baosala rien All you could say alobi kutu non is to tell me nazoka bien mwana mwasi moko ayawa apesi nga bilengi together. azoyebisa nga kutu bilengi bayoki bango mibale A mischievous spirit for setting him up. oyebi na regretaki ndenge natiaki na motambo oyo ei lelo etikali masolo donc bana basi mosusu balingaka bateste ya buzoba na bolingo Yeah, hello. ye wana allo Laura, what's up? ndeni ko bonjour ça va Where are you now? oza wapi You are home. no luka o te No, please don't even. te te koloba kutu ndenge wana te pardon nani wana telemi I'll call you back. ça va na rappeler yo Okay. qu'est-ce qu'il y a oh Samuel oke wapi nake na école ebo yo ya otangisa te lelo I'll come later. Na oyata Just sima. go. I'll be behind you. ça va nazoya nsima na yo mais na se rappele Yes. kutu oui What about your guy, Victor? ebo ndeni moto na yo Victor It's been a while. esali batan namonaki su te I hope you guys are not. nakanisi bio mbale boza Yeah, bien fine. tout va Yeah, bien okay, we're not having bon problems. moi baproblème ezangaka te azaka top occupé It's good. mais aza na ye bien ok ça va What about that girl? ebo kasi So, mwana mwasi namonaki na yo kala te na chambre Why on vraiment a bino grown up girl like mwana mokende wana na bayeka kotala nga bongo lobelebele boye sami so that girl is not mwana there mwasi for wana us. akomi moke pa na yo All because of akomi you nani we have. ujana But kaka nyonso wana kaka po leka nzela what do you enjoy from sikoyo this? osepelaka na nini na bana ya classe yango enjoy Victor? ebo yo na Victor nini osepelaka Same nango thing, both of us they enjoy. ya yo osepelaka nango ebongo ya ngai mama tikako Let me sami tika nakebisa yo better be using tala protection. salelaka préservatif mikolo mikrobe pambapamba You will marry them by tala force. libala pe ya presse ya zemi ezalaka libala moko ya libaku 13. tika baele You give them that. tala na miniti zemi ekoya te yo no otya zemi te ndenge oza wana We get them kasi pregnant. lobaka awa ondire mutu atonda expérience Okay, and discuss something very important. ah bon But I'm off. nzoka baninga na ye baenseignant bayebi prof Samuel grand chasseur ya basi Okay, now. do ya Okay. sakanaka na bana classe bayebani do likambo ya kobomba entre bango eza te bonjour bonjour boni yo naza malamu est ce que prof Samuel azali na ye koluka ye c'est comme ça a déménagé aza susu awa te ayebisaki oteka longwe awa te ebongo ozonga mokoni nandimi te ka ozonga su awa problème eza wapi ça va oza sûr omoni kopa o ndenge esukaka nzoka nde bamisu batikali kidiba donc na ntango ya babolingo mpo bozwa bapoint bokenda kofele sikoyo kope ebebi aya koluka prof Samuel
akanga bisaka bima. Tala mwana mwasi oyo. Bandeko bana classe lelo moto. Donc adresse ba prof ba yebaka bien. Soko moni boye seke yindi. Oibe azako se rappeler ndenge babanda masolo yango. Prof Samuel, Nicole. Bonjour monsieur, bonjour, comment ça va? Tout ça bien? Bino bale bo sanini on aller oyo. Toso saka devoir o tikala ki na classe. Devoir. OK. I wish you all the best. Na souhaité bozwa kasi botanga malamu. Prof Samuel. Akende boy lisole bandi. Otele boy po ni boy ko yope. Ma copine na lela prof fort. Sikoni. Pour ça kana za na ye. Pour ça kaka akanga na nzoto na yoke lengi. Liboma Prof Samuel a master na yo. Ndini mukolo boy fena okomise mubai na yo. Ebongo nini? Mabeza wapi? Era copte. Mama kutu. Alobaki nanga. Ko bala te mobali aza mukono makase zate, meza mabete. Bolingo kati. Pardon, nga deja na lela e. Moninga nde mutu lelo azo lela. Eboka chisoka sengi nzoto osani. Nzambe. Na pese kutu mobimba na motema moko. Kasi na l'accepte bolingo ngoti. Bango na bango bana classe. En tout cas, finaliste keba, ban examen d'état. Pour yinda na fin de l'année. Yepe azaki na kati masolo wangu. Yepa yebi ni adresse à prof. Alors question na yo na ebite ça par rapport à devoir na pesi. Te ça mambo mususu prof. Loba nazoka yo. Est-ce que ça bien ce nazaka bwe lokola mwasi pe na linga mobali? Prof. Obandi ko lobela bolingo. Yango vraiment na âge na yo. Mais non, ils ont dépendre de la maturité. Mais si je suis le na âge na yo, aux autres en classe, aux en école secondaire. Et bon, kasi ceux qui na lobby, que mobile en a zolinga, aza yo boya. Ma cantion est où tu vois? Mon petit n'a confusion. Ah oui? Ok. Naba pays civilisé. Bana basi ya âge na yo. Barolinga kaka mibali pe o bazana ba âge moko ya balance. Na Afrika wa isa permité. Ngai na âge na ngana kolinga mona mukele ko la yote. Talaka tolanda pe quand même tradition. Donc mona ma bay prof. Quand na lobby ils ont dépendre na maturité ça nango. Ibo talanga uzumuna ngake amona muke. Ata yo moko mangeable déjà. Et bon ni nango zangi. Et bon sikoyo. Bana basi sikoyo âge no basala ani. Oyo masolo ndenge bandaka na comprendre. Lelo prof ango abunga asakangi bisaka kei prof Samuel azate. Kopa ngwe bandaki bien. Lelo komi akolela. Mwana mwasi aluki prof atelengani. C'est que prof aleki nzela. Donc allié match. Ezaki na mpe likamba bolingo kutu te. Bana classe belé kaka boye basire tufaka ya kolela na suka mbula. Bakuti na balabala. Mais mwana mwasi o kaka tuna kie kunati. Problème ça niko. Ozolela ni. S'il te plaît, Lobelangaï, ce qui est problème Loba, c'est quoi le problème? Lobelanga. Nasuki nangaï, Nasuki. Osuka ndengeni. Tala Lobelanga bien. Nasuki nangaï. Pauvre Samuel Azate. Pauvre Samuel Akei. Nine komelie. Asalioni. Zano calme ko. Lobelan. Ya salionine. Pauvre Samuel Atieka Zemi. Akei atiki kaka boye. Osana Zemi. Hey. Na yeba ki bandeko tiazo lela seke likambu kutu moko to yebi bongo oyo nanu balobi te poto yoka penza sango prof atie bazemi prof ango synthétiser moko lango n'école maman la princesse. Bonjour les enfants, bonjour madame. Okay, girls. Ok les filles. I hope you did not Nakanisi bobo c'est le côté hein. Nounous na maboko princesse.
Voilà. Tangu bayaka na mwana wazine bino bana basi bomi batela malamu na école. Bimbo boyebisa mama pa yaka kovisite ngai. Ça va. Na koyebisa ye. Princess. Zala mwana malamu. Na yo pe Bimbo. Bon. Nazo appelle Zela. Hello, honey. Allô, allô chérie. Yeah? Oui. What? Wo, quoi? Okay. Ok, ça va. I'll be there in a jiffy. Nazo ya kala mingi te. Okay, girls. There's Bon. an emergency. I have to- Urgence moko ezali wana babengi ngai nazo ya. Ça va. Boke botika malamu. Tala ndenge ezalaka. Akenda kotika bana mibale lelo mwana moko atikali. Mimi, it's all your Mimi, faute na yo. Why did you allow him to sleep Ndeni with you? o permettre penza opesa nzoto na mobali sans préservatif. Kasi lobi alingaki ngai. Webi ba oyo bakendaka mbangu bazwaka bazemi. Hey, my yeah. Olobi nini bolingo? No girls Eh, nowadays. yaona lobelaka bana basi lelo. Tia ekolo ozotanga nano silisi tozoyebela bolingo. Look at what you Tela masolo bana basi baobeta na ekole. If the principal finds out you're Soki siko préfère comprendre que ozana zemi okolongo ekole. Bazosolola moto tie matoi aza pembeni. Mwana mobali moka comprendre que bana basi babombaka bazemi. I'll talk to a family doctor. Bon. I think he'll know what to Webi na omemona docteur a famille na biso to yebi nde to sala. The mistake Kopa yango eza facile. Alright, it's okay. Bakoyokana nini basala keba na baja nsima ndako oyoka kaka ono docteur asengi $50. Ah bon? Bakendaka baklasse nzoka ya kolela. Bamaster nafongola bilelo moko. Tala petit wana na zemi nayoki bango babeta lisolo. Then let's go and watch the place. Oh, toke pa ya préfet tobeta lisolo. Koloba bongo te. Kutu bayokani bakenda docteur a famille na bango balongola zemi. Sango ebandi kotambola bazobeta pe lisolo. Please, let's go inside. Sikoyo nzoka nde bana basi bayebi te ke moto ayokaki bango. Ah, keba mwana kelasi. Has it been long you? Yango yaki kala nakika il y a 1 heure. You're welcome, darling. Na sepe komono sous école. Bonjour. Eloko mona bombeli ezali awa. Eloko yango nini? Kozala presse te. Let me show you what I have. Paniki te zana laksao. Bimbo akomi na école. Moninga lobi na eloko na pesa yo. Nzoka Biblia. Nzoka bana kelasi pe bayebi losambo bazali. Alors, nakati bino mbale bosepeli. Alors que bato mosusu bazomema ba poupée bana popia kindoki na école. Na ba nonos oyo ezoboma. Yoka. Kitoko I've yi. never seen a tech day as beautiful as Na mwana this in nu very long. nonos ya kitoko boye te. What's your name? Kombo ne nani? Oh, you don't want to tell me your cute name, right? Oboye oloba kombo na yo Master Princess aye. So now that you know his Yo name, siko nini? drop him down. Kombo ne siko nani olingo pesa ye. Kicha siko, Okay, kicha ye. head there. Oh, ebona kosaka na ete. What did you just call him? Obenge nini? Poupée. Obenge jouer ya pamba. Nonos. His name Nde is nalobi Master Prince. So Kombo if na you ye do Master something Prince. to make me angry, Soki don't ever olingo come pesa back. nga kanda te. Ko changer kombo Won't te. get angry, only because I Ebongo ngo called seleka po ani. Pona lobi ka ke non na simbika poupée. Soki you. nonos ya Don't have pamba. mine at home. Okasi na ndako ngala zangi yango. Kichai. Abwaki. Alokoti. What did you just do? Oh, makamno seli wana. Don't ever do this again. Tala, mbala suka ko bandela You te. yelled at me only because Ozokangela nga po anini. I Parce called you que commented it. na benge ngo kaka ono poupée ya pamba. Nalobi tika ko benge kaka eloko ya pamba. Listen to me. Yoka ngai. Don't ever call him common Plus again. jamais. Obenge kaka eloko ya pamba. Else. Aza mwana popite. Sinon yo I'll sani. you a fight. Obundisanga. Azaka na bakanda mabe. Princess, Princess. Lizzie, what is Lizzie. going on here? Ekomi nini subo iko? Nzoka babundi kaka po nonosa koi na mabele. Am I not talking to Bambie kombo What's mabe. going on here? Nasuni bino te bo wela nini nango? Girls. Les filles. Siko totelemeli nini yao? Bon siko toke na Tell me. So I want na om te po anini. Oh. Eloko moko ezali ya moninga linga loba.
So Mimi. Siko what do you have Mimi. to say? Eloko nini olingo loba? Sorry. Bon, pardon I'm bolimbisa. very sorry for what I did. Naoki pasi na ona sali. You were in love with Papa Samuel. Nakasa kutu When I na had this prof kind of prof thing alingaki for ngai. him also. Prof Samuel alingaki nga pe alingaki ye. Was that why you went ahead Hey. of her to sleep with Papa? Yango na penza okenda ofesa nzoto na prof Samuel ka ofele boy. Hold on. Eh, zela nan. Mimi, You mean you actually donc slept with Papa yo Sam? obimaka na prof Samuel. How? Comment ça? When did it happen? E baneng ndengeni. Why did was wrong? Siko mabeni na sala ki penza o. Gone. Prof Samuel akei abungi. With aren't we? Sikoyo. Tuza baninga te na ko loba te. Put your hands off her. Ah, ko loba na ete, ko simba ete. Olingi siko loba ni. Mimi, Eh? answer me, what do you Mimi want loba. her to say? Olingi sikoyo ya loba Look nini. at you. See, let me Omi tell tala you, nani? If I were to be, Na loba na yo, if eh? I were to be in you these shoes, Tala, I so na zaki swear na I will place not na forgive ye. Nenga na limbisa hote. Just imagine. Imaginez. You yourself at Papa Sam. Omikabi na prof Samuel alors que lisolo zaki ya yote. Hey, I forgive you. na limbisi yo. Yes, I forgive you, Mimi. Na limbisi yo. Because if Papa Sam didn't Parce want que- you, actually, he would have Soki injected prof you Samuel through your body at him. akoya ko boxa o soki oyaki ko komika bapa na ye na ngana ndima meloko les bongo na limbisi yo. Ah, lisolo komia ko limbisa. I also forgive you because you're my friend. Bon, oza muninga ngapi na limbisi yo. To ya to be bana te. So Donc girls, bazebele babimaka na prof moko. Bango nyonso bayebani na kopa prof Samuel. girls, Ah, I have a les filles. surprise package. Surprise moko eza wapo na bino. Secret? Tala surprise esike bimi. How did you manage to pass through the Eh, gates without being caught? oleki na Oh, porte. no thirst. Na Come ba on, cigarette. of course I was. Oleki ndenge nini? Trust me. Bafuyaki nga bien I hid it sûr. below under my Me na skirt. bombaki yango na se na ba system. Yango na bamoni yango te. Wow. Bakozwa nga te nga. Eh, mwana mwasi o mayele mabe. No. Oyebi cigarette ekotaka na bekole. Oh, come Bana on. basi. Nakanisi kutu bana mibali. Me bana basi. Nzoka bamelaka likaya de dega. You can say that again, you know. Bon d'accord, My Monica. dad used to get those local Papa nanga. ones I used to. It's Ayebi. brown and Ayaka na ona ndako nga siko na my brother benda rango. one not to go close to it. You know why? Because it's luxurious. Mwana mwasi azolakisa baninga ndenge bafimaka. Influence ya milieu ebomaka. Entourage yango ebomaka yo. Come on, just have it taste. Eh, yango te bomeka ti. Babe, don't worry. I'm Mba having masta. enough in my bag. Eza nango ebele awa. Okay, Wako don't meka worry. ameka. Wako Don't fime worry. ameka. Chill, I will do the lighting for you. Oyebi bana classe bakoma kobenda likaya na influence ya baninga. Voilà, éducation olie batanga bazala bato bazokende kobebaka na école. Bazokende kosalaka n'importe quoi. This is cake. Milinga ezopela na kati école. Voilà les mauvais compagnons. Na kati ya bekole bambuma mabe pe bazebele. Ah. Nzoka bazokende koyekolaka makambo oyo. Nayoki eloko moko ti. Oyoki nini? was staring at you as if you Ndeni kasi Tantine Viviane alobeli o mabende ti osali ye likambo. Oh, abanda olobelanga na oda okipe te. give away to bless me. Oh, Seriously. There's something sérieusement, you're telling me. c'est comme si c'était eloko ozolobelanga te. Eloko de ti nini? Nini nango ozoloba wana? Nakasaki ondima toke komona prof tosola te. Non, mama akebisaki nga alobaki nakenda so na ndako ya baprof te. And ask questions. Alobi so nakomi na ekole natangi esi nazongi ndako. Ok, kasi mabe eza te. Ou bien prof, madame abenga biso mpona likambo moko ye moko ayebi. Mais promettre nga ke tokemona ye quand même. Naboyi, Go to the library now. toke na bibliothèque, so tosilisi naza na cours biblique. Na baye basambelaka nzambe bakoki mpe kosala mpe lisumu ya ofele te quand même l'école. A suivre bandeko, est-ce que ozwi liteya mwana kelasi? Baye nyonso batangaka bakendaka kotanga te, misusu bakendaka nde kobeba na ekole. Bakendaka koyekola kobenda likaya kindumba kotriche lokuta epai. A suivre tolanda.